7h04, on continue à travailler depuis ce matin. J'espère que là, tu es infatigable. Avec le révérend Samba, le chargé des finances. Tabanda. Tata Nzambe kolona bisu Yesu Kristu elimu santo. Opesa bisu mokolo izali kado. Mokolo mwa benediction munene. Mokolo oyo ndo bongisela kabisu makambo munene. Mokolo oyo ndo ujungisa kabisu isikana bisu. Bele mokolo oyo ndo tukosepela. Tosi tosali moyo mubima. Tosali musala moyo. Itu yela kapeka natina na musala na yo. Lobi to kutene mo mama bana na bisu ya kulonaka bisu to ke kusala sikasika watangu siko ki to bana kujunga na bandako tikate mokolo yo moko mama na kati na buku na bisu ya bomo yipate bo sepeleza na bisu biloko to ya kulona awa balumine zale impossible tata yo pesi bisu bele mabele oyo soko tuzalaki na mabele busu nde tukokulona kuna kasi oyo pesa mane bisu yango na tuya kusala musala ezali esete pamba te na yo ese ezalaka te soko lubi ete tosala tuza kusala bongisela bisu biloko oyo pate bimisa mbomba kitoko mukili mobimba ya kokamwa pesa bisu njutu kolongono pate lubi to recommencer musala pamba te yango nde tuyelewa kimia izana bisu na njutu mpena milimu na bisu na kumuna tata mwana pia elimu santo. Amen. Allez, toki. Toki. Vraiment ndenge mosusu mais tozali kaka batu papa lokola olobaki yango mokolo na yo pe lelo yo kolala awa mbula pe ebeti papa nyonso wana ezalaki ya mabe tolingi ke ekende lokola mai eke tikuna na lotla mabe nyonso papa elongwa. Nkombe tata pe ya mwana pe elimu santu na kuzana maluba mingi te kasi ba mama na batata soko bwaki miso na bino esika ba prison bavwandi ba oyo bakenda koluka kolia mais tant ba moni biso yena de bondele bango baye
nyampa nini bango ba yeli ezali poate ba pesa biso ndakisa nzala ezali na bango kasi to ye ba yanga nawa bango pe ba ye ezali bandeke nzambe alubiete to sala ndeke asalami kasi yo mutu akamati maboko na ya peto abongisi yo donc tozali banzambe ezali ka tata mfuma longa zali nzambe te papa bajingisa lubi bana balubaki na yende papa ndimini ya azali nzambe tata bajingisa azali nzambe mama mpu azali nzambe papa chema azali nzambe papa nsomi azali nzambe tata famba ou bien papa Monsaka ou bien papa Ngabala ou bien papa Madou biso banso tozalewa moko azali nzambe kubusa na kadeka mwana te ndenge na lubana nzambe te to sala mutu na lolenge na biso batatangwana mutu azali nzambe yamba nano nzema na binu wana boyemba jokuna kinsiona Kamele kwena ngese Wasisa mwela mengese yeso Tumbazame batwala Talisha kuye Itatangana ni uyandala mwela me Itatangana Yatina pasana yengujame mzilane Ikinchona kwa mengina kanda Yakona nekumbima kwa ngese Tata ungena la mumpaselane Inakuileza vangane Itatangana Yakina pasana yengujame mzilane Ikinchona kwa mengina kanda Yakona nekumbima kwa ngese Tata ungena la mumpaselane Inakuileza vangane Itatangana Yakina kwa sana ya mudame mzilane Ikinchona kwa mengina kanda Yakona nekumbima kwa ngese Tata ungena la mumpaselane Inakuileza vangane Itatangana Yakina kwa sana yengujame mzilane Ikinchona kwa mengina kanda Yakona nekumbima kwa ngese Tata ungena la mumpaselane Inakuileza vangane Yakina kwa sana yengujame mzilane Ikinchona kwa mengina kanda Yakona nekumbima kwa ngese Tata ungena la mumpaselane Inakuileza vangane bamama batata oyo ezali nzembo kasi maoyo mazana kati na nzembo wana soko na bumbani esika bato baza koyemba yango na bandi kolela na ntina nini nalobi lisusu ete nzambe alobi tosala mutu na lolenge na biso donc biso banso tozali awa tozali banzambe ndenge tozali banzambe ekokaki ata mutu moko na kati na biso nde abonga nzela na kamati exemple ya biso bakimbangiste pate mutu awomela na kati na dingumbo oyo il faut azala na vocation c'est-à-dire nzambe abengi ye atiye na kati na dingumbo oyo mpona nini tobutami na kati na banzube ya ndenge na ndenge pamba te
biso tobutami, c'est-à-dire de ngumba na biso butami tango oyo mangumba nyonso tout ici kabataka déjà baracine tellement profonde yango BBC mapanga yoke na kolona lisusu likamonini pamba te kufingama kucholama makambo ndenge na ndenge meme oyo osalaka te bato bazale ku BBC na yo yango na ntina nini pamba te obutami ntango oyo bango basi bakomeli toko pate okotana nguma yo solo ozala na vocation c'est-à-dire soko nzambe apesaka yo mongongo na yo te mama po yaka otali ye moto aza kobenga yo ya solo atelami dikolo ya mabanga alobi ale naloni yo isika wana pate obimisa misisa pardon ezali passe kasi ndenge tobengami na nzambe ya solo mama mpu akamateli kambo na ye abombi yango abundi na yango toka matata samba ubie toka matabobe ubie toka matata madudu ubie toka matata ngabala ainsi de suite. Il faut vocation, il faut appel à nzambe soko yango ezalite solo ko résister te ya solo okuzala kimbangiste obengami kimbangiste bayambi yo okomi mundimi obi bapesi yo pe titre monene bien révérend pasteur kasi lokola okaki yo mongongo na nzambe te ekomi na yo mindondo yo moko kimbangisi révérend pasteur oyo mpasi boyo ndenge nini oyo baza kufota ngai te ai mwaye te baninga na ngai koda bakotuna kasi bino ngoma na bino bakopesa ko ntalo boni bakufuta kabisa te en tout cas moyen ezali te kofuta matin betosalaka mpe mosala pamba kuna vraiment tokosalaka bénévolement bon okesango ete kuna na biso bakopesaka biso boye kasi na biso elo obandi kutiola bachingai na komi dignité de l'église kembangise kasi mbongo ezali te dignité de wapi bongo soko boye malamu nde oyaga na pai na biso aya so na kusilisaka mbe ndenge wana na koluka likambo mpona nini apele ya nzambe ezali na yo te tosengi banani bakenda kutikala na kunzulu baninga balobi biso tokokende tozali bavolontaire tozali bavolontaire ata mpasi ata esengo tomeka nano kolona po ate tolia biloko oyo biso moko tokolona ya solo tobali kolona bambala masangu nguba manyoko makemba biloko ndenge na ndenge kasi soko vocation ezali te moyen ezali te moke moke ampana mpasi di awa vraiment tovandi awa ayeya ezali perte du temps aya so tozalaki mbangise kasi ayeya mpasi boye kolia na biso ezali mpasi kolala na biso mpasi kolata na biso mpasi découragement ye obandi kutonga obandi komiso makambo ndenge na ndenge ozwi moto oyo ozalaka na ye moninga yo oza kotala ndenge nini ya solo bango bambuta baci biso awa mais personne ne s'occupe de nous yo okanisi nini afe balobaki aye papa mpe akoyaka awa kopesaka biso makambo ya ndenge na ndenge po ate tokanga bele motima kasi
bon to sengana nzela to kana la brasa kamino ye ale to kai brasa to kumi kuna kasibono ye kuna vraiment pasi ngana luwa kino ni kuna pasi kaka yo ndimeka okende sika ukimi de nanda kwanza mbe ukimi pana nini vocation ba mama batata tozalia wa tozali bationa tozalia wa tozali ba orphelin pambate batu basu ba yini biso na ntina na likambo tojwi pambate tobutami na likolona misisa wana misime yingira kamlingi na kati na mabele yo yingili samusisa na yo oke kota na musisa msusu moyete moto yoso akumi kimbangisi akumi orphelin akumi ekomba soko tozalaka uni soko tozalaka uni nde tokoko bimisa likambo moko kitoko pamba te nzambe alubi ete totonga lingumba oyo emonanaka nano na kati na mokili te nasi nalobelaka bino likambo awa biso toza na eloko te moto akotinda biso eloko azali te moto akopesa yo azali te il faut omisalila biso moko donc il faut ba volontaire bazala ba sacrifier bazala soko ba sacrifier bazali te vraiment moyen te ndenge na kotalaka ba mama mikala bango bazali ba sacrifier na ndenge na pasi wana bango monaki na 1921 na ndenge na mpasi wana bake kutikala 40 ans na prison babimi bazana bango ba pauvre très pauvre même na kokuluba alia il faut moto apesa ye alata il faut moto apesa ye ezali pasi pona ni bandimbe pasi wana mpamba te basiba yibi malamu te atandele esengo kuzala soko mama mikala atali tango oyo tobandi kusala kama misala soko akei kutala mapelpe na bandako na biso totongi sikasika mami kala bandi kolela namba wa te alibi soko tomona kimpasi te de loko boyo ezali te nzambe tika na kumisa nzambe na ngai pamba te eloko oyo ya moto mosusu te kasi ya ngai solo nzambe aza na mawa ajila 65 ans durant po ate apesa biso eloko oyo atali bamundele ntango bakumi ebele ntango atali mami kala alobi nzambe na si na longi soki atala bamundele baye kofuka mapepe na papa mama mikala motu na ye ebimi alobi nakokufa ntango oyo nasepeli pamba te oyo namonaki na 1921 namoni yango na mokolo mwa lelo mingi bazalaki na mpusa po te batonga centre oyo kasi moyen te na mbula oyo ebetaki na butu mobimba nazwaki moyen ya kotala bato natala mokili ndenge mwango mozali bamama batata ayayayaya tama soko nakanisi muntu mwindo alongwa wapi na bandi kulela muntu mwindo alongwa wapi soko nakanisi esika wana ngai moko na bandi kulela natali ngati nazali muntu mwindo ekumini bisu likambo moko ya monene bisu bato na ndaku tozali koyiba esika biso tozali te mokolo tokoyiba esika nini tokomi nakanisi tokozala na perseverance moko kosekana te biso tokotunga mokili mwa sika bondimi na bino te tozali ekomba tozali ba orphelin nalembolaki yango na Brazzaville na bana ya koreki na mokolo oyo tokumaki avamtiere
nalobaki na bana ya solo bayembaki mpe nzembo oyo nalemolako bango yango lelo tata na mama babuti mwana wana soko aleli muke papa lui mama kenda kamata mwana mama oyo akubuta kana yete kasi nzambe apesi bango makao abuti mwana ya solo tata na mama bakuzala kana isengu moko kusekana te paseka kibiso tokubuta te seka nzambe apesi biso mwana leli muke ubie tata ubie mama agokamata abandi kudorlote mwana na ye pate alela te kasi mwana persiste tikamanini kusala masima mama pesa mwana mabele mama pe akimi mbangu apesi mwana dibele mwana ase kalme mwana abandi kulia malamu de bango mibale balala nzala kasi malamu de mwana alia mwana ale mwana abandi kukenda kalasi mwana bandi kukende kalasi kusepele tata na mama mwana akumi na klasi munene mwana akumi na klasi munene sali examen ndenge tomeka na kisasa examen d'etat awa na République populaire du Congo basali examen baccalauréat tata na mama oyo basalaki kubuta te sikasikawa mwana na bango asali examen areussi esengo wana ya ndenge mosusu mwana asengi mwa iloko tata ase précipité pata pesa na mwana bazalaki kujwa te azwi diplôme akei na université ayaya et augmenter poids ya tata na mama mbala na mbala bakukamata référence na bana oyo bakubuta masima peut-être jo mwana tosalaki boye esika nitokendaki te nzambe apesi biso mwana ye wana sikasika oza na université bino mpe bolanda matambi na ye botambola kitoko mwana yango akomi na université ajoué licence kusepela tata oyo ajouaka te ajui kusepela tata na mama bandeko mosusu ya famille mpe basepeli pamba te mwana na biso ajui diplôme universitaire akei kuna na poto ake kuprepare thèse akomi docteur boye tata na mama esengo mwana wana atika ya solo sikasikawa mwana kendenge na putu akomi docteur en philosophie ou bien akomi docteur en droit ou bien ajui doctorat ya ndenge mosusu eh bien mwana wana akomi na ndako tata na mama basali nyonso batongeli mwana na bango ndako mwana biso oyo ndako wana ezali ya yo kanse papa kiti ezali te ngambo te nasali kalasi monene ifo sika bandinga bakoya kotala ngai malamu nde nazala na kiti ya kitoko mwana biso yaso tozalaka na moyen mingi te kasi likambo te tokolukaka soko tovi moye tokosumbela bakite kitoko pamba te mwana azali espoir ya tata na mama sikasikawa ale akekoluka moyen bazwi kiti mwana akenda mosala ajunga aya kukutana ndako na ye meuble na eloko meme oyo asengaki te esi ekomi mwana asepeli sikasikawa tata na bandeko na ye bazwani likambo sikasikawa batata
bande ko tate oyo yo bande ko funda banda mwana ne abimi kalasi omoni ka tande yo kaka bisu disusu te banda tangwana babande kuswana bamwana mwana wana kuyamba yede susu ndenge bazaya kuyambele ina tangu na kala te mwana bande ko mwana mawa kasi nini papa ni mwana nake na tata leki kasi vraiment ndenge yamba kinga ndenge mwana na vraiment tala na batata tala na de kambo babalu kulubete pamba te yo mutu osali université wale ki bantu c'est-à-dire bango bamoni ne okusali saka kangai banda tangwana kuna nande kuna bango moto epeli y compris na bana bati bango elongo banda tango yo mwana wana bandi kukamata maladi mwaya ukanda disusu musala izalite tata na mama oyo bamoni pasi pana tena na mwana wana babandi kukuma maua bakayisika bafamille kasi vraiment mende kona ngai mwana na bisu akombi kuzwa maladi boyo malamu ndeto ya tovana sika moko mbe soko na zana 40 malamu ndebo limisa ngai